Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nani répondre, papa Devos, banda Jani Faya Koufa. Devos azo défendre la brune, azo zoa par ya la brune. Entre-temps, azo bimisa Jani Faya mabe. Azo sala même, azo sala moi ba semblant moro boy. Omoni muto oya koufi. Papa Devos akoya ko répondre yo te. Surtout ba interview na yo ndenge ozolobela situation mukanda ya Jani. Ozoloba vérité te. Même bino nyonso tukuna boke Kinshasa bino ba comédien. Omona ba osoka leke mission alobe loko mususu. O pesoka leke mission alobe loko mususu si mukanda ya Jani. Mais yo ozo condamner Jani ozo bate Jani azaki na besoin kozo mukanda si ba la brine te. O to fandisa la brine to tuna ye. Est-ce que vous êtes d'accord on peut sa Jani mukanda andima? Si vous avez Jani na donc on doit protéger la brune aza bien. Jani nde mutazaki ma be. Mais bokei bo memi corps na ye. Et ngolo bate que non de bokenda ki wana ka nde boza bolingo 100% na motema non. Surtout bi ba congolais ba misusu hypocrisie za bolingo boza nango ya mbebo. Papa Devos surtout yo. Pourquoi na lobi na yo bongo? Parce que comment se fait-il? Yo zo ba ke bo fanisa ki la brune pour le retourner entre-temps histoire li solo ya Jani Faya. Na la brine la Jani azonga kuna mais adresse na ye eza kuna te. Jani na bana na ye azoketika bana na classe bana kuna na classe bayebi ke eza tonton soki la brine azaki na bolingo ndenge oyo solo bakena ndimaki apesa ye mpona nini bana na ekole bakoyeba teke papa bana wana oyo ye adeklara bango me na ekole bayebi teke papa ya bana wana mpona no processus esili te. Entre temps na ndako oyo ya bandai kovanda esika bana na ye bazalaki mpona nini te adresse na ye ya kombo na ye mpenza ekota wana te. Soki la brune ndenge eza wana azalaki na bolingo pourquoi nazoloba ke non ozo se comporter mabe côté ya koprotéger la brune oyebi bien ke Jani Faya kolamuka te mpo abanda korépondre yo na mwa baréponse oyo ozopesa na baémission. Alors que Jani Faya na la brune badesidaki ya kosala deal wana un jour lelo bana bango ata Victoria wana soka akoli ayebi ke na botama mpona mukanda badeklara ngai zemi epuis bokoyebisa nga wi eza nango baréalité mais na ndenge ya la brine akontinue kobota bana 3 mais azalaki na ye na bolingo te ya kofandisa stabilité na vie ya papa bana wana donc eza okoya keno autiliza papa bana wana abotisa ye mpona bambonga bana mpona kifamisele na ye selo ye aprofite mais amour nde akopesa papa ya bana wana mukanda oyo ezalaki na relation ya papa ya bana wana ezalaki même pas la relation ya la brune te ya papa Devos parce que Jani na la brune deal oyo esalamaki ezalaki ke nani olukau a déclaré Victoria et puis il y a deuxième mois na Jani muta ko déclarer siko ndenge ozoloba ke Jani azalaki na besoin alingaki kozwa mukanda na nsima la brune te nani siko abengelaki Jani préfecture nani oyo akendaki kobebisa mukanda ya Jani soki la brune azalaki na besoin kopesa Jani mukanda omoi papa Devos place nazoloba ke eza malamu te pourquoi yo ozozwa part ya la brune koleka ndeko no mobali epuis ozobanda kokondane mutu asa kufi na ye ozolinga obimise comme si que non azalaki na tort parce que abandaki koboya asangisa dossier na la brune lorsque la brune dès le départ bango mibale relation na bango mibale eza relation moko na mwana mwasi oyo ayebi vraiment ko se respecter enfant na Jani Faya te bakoma tina bana 3 nde la brune asalaki parce que la brune ayebaki ke Jani abala azali na alliance ma émission osama Jani azokumisa molisho ye la brune azalaki wana la brune ayebaki ke Jani fa bengisa Sylvie wana et puis Jani ndenge aza wana amona la brune ayana poto na moninga ne mobali mutabengisa ye est-ce que Jani alingaki kaka abando fanda a continue kosala vina la brune ti ndenge akoma mokolo abandi oyebaki abi msu la brune qui sérieux vraiment et ozala passe mais yebisanga nani papa Devos ntango Jani Faya nani lukau oyo asalaki ke adéclaré zema ya la brune aza connaissance ya la brune to aza connaissance ya Jani ebongo sikoyo soki Jani andimaki proposition mwana mobali wana pourquoi akoboya ke la brune ndenge eza wana
a déclaré moi andimake a déclaré moi. Pourquoi Jani a robo yango que non la brune andimi il a failli déclarer moi na nga ya deuxième Jani a obité nga na redéclarer na ngate. Au moins que ozoko se contredire ya on a vu boza koloba binonyo surtout bata théâtre boza koloba minoko différent. A surtout yo ozoloba penya différent na bango nyonso. Que ozo misa Jani comme si que non Jani ndezana alingaki na mukanda o la brune azala ngote. Mais c'est faux. Jani azaki na besoin ya mukanda wana mais pas à sa dossier na la brune. Il faut koloba clair parce que atika ki ba engagement et puis la brune pourquoi neti nga na condamner mwana wana la brune parce que ayaki poto mwana muke mukanda wana oyo luka wa déclarer ki zeme ya mwana ne Victoria. Même ici à Botaki, na deuxième mois na wana, oya mwasi wana. Fallait se débarrasser na Jani. Omoni, fallait asa la vie na ye, bana mi balé, basi muso mi balé bazolinga bangata na bana 4. Eza péché te, eza mabeta. Tant que oza boisi boko oza motema malamu oza na oyebi ko respecter mobali circonstance sa vie oboti bana na yo mais nzambe pa ko peso deuxième chance ozu mobali no vie andimi na bana no wana eza mabeta. Mais yo oza koloba ke la brune andimaki na ye Jani nde mutu abanda boya koza mukanda ya sima la brune mais eza lukuta papa yango oke kokamata 2000 euros oke kopesa mwana na la brune mais bokamati ba 500 bopesi bana Kishasa mais ye opesi 2000 euros donc obzui na mwana ya ange oyo ezo cause ba problème oyo memi liwa ya memi ndeko na yo comédien ti na sa mabele bokamati 2000 euros malgré ye bibia ke la brune aboya ki koya komona corps ya Jani Faye mais okamati 2000 euros osali toujours ozo zoye ozo pese ka faveur bolingani te bino ba comédien bosali babiloko akimbebo même na matanga Jani bosali yango ya kimbebo bosala bolingo te wa mwana mobali okoko encourager les mal te parce que la brune ndenga azawana il fallait la reconnaissance parce que mukanda na poto eza facile mukanda eza passe na poto mais tant mutu oyo asali tout connaît fani ya Jani la brune na star na nini la brune na star te la brune ndenga visibilité azo profiter na sima mukongo ya Jani Faye ozomona la brune ndenga zana même bana basi oya basa ba njonjing ba leki la brune na gaz ba leki vraiment na koyebana la brune batu otanga komona ezaka pona sima mukongo ya Jani Faye mais papa divorce yo ozo kokamata même 2000 euros donc ozo compter bana 4 na mwana ya ange quelle insulte ozomona parce que ceux qui ezaka bo respecter bana nyo surtout yo muto zoki ida ko bisa 2000 euros eza yo Nandimi na ngate batu nyonso twana te eza yo mto bandaki kopesa 2000 euros wana. Mais oza malamu te papa hein. Oza na manque à respect vis-à-vis de Jani, c'est pas bien. Donc bana 4 wana zo kolele Jani na la brune babota bana 4. Ozo finga ndeko na mobile. Donc Jani donc mwana ange wana eza ya ange te eza ya Jani. Yango tango bazo finga yo na makambo ya la brune parce que ozo se respecter te. La brune aza mwasi moko ya salite. Réputation na ye mabe makasi. Mais yo ndenge nini ozolinga koya koluka toujours kosana ko défendre bon mona boya ki koya mate komone bembe jour peut-être eza choc nini o la brune azana ngo olandaki ojo o Irani Masando oya ya yena Irani Masandoki azolo ba Irani Masandoki ke yena jadi ba kabona bandakala ye aza na vraiment na mawa nini yango ye Irani lobaka pona nani Dylan nde mutu amesana ya Faye siko mwasi azoka na mawa ya mutu te mais yo solo ba aza na état de choc papa divorce yo be état de choc so dans état de choc obi mutu anazo aza na état de choc pona mutu mais il faut mutu anaza na bolingo ya makasi peut-être ozo lobeli yango ka ya kolobela ya munoko hein yo moko olingaki olave ngo na nini na mission ya na Congo kuna bozali na vieux Satul mais omoni siko vieux Satul aki vraiment ko récupérer ngo bien a lobeli yango penya mwasi ya mutu ozozo tozo ke kobimo ke sa ba course banda Jani akufa abimaka ne tous les jours mais pour la oyo omone bembazo biso ke na okalanga nzoto bien na oya na ngate mais yo ngo olamba ngo na état ya choc mais yo ozo protéger la brune eza bizarre oza vrai te pas Jani okeneka ko monde ko tika ibembe mais oza vrai te oza na hypocrisie oza bolingo te na tie bote maintenant lobi na part na yo ezo mona na oza na ngote c'est pas bien papa oloba différent na mukanda Jani koleka batu nyonso to oza ko défendre la brune ke andimaki alors que ye mutaza responsable ya ko benga préfecture ya ko signaler
po effective bapesa Diani